boyebi toujours ngana lobelaka toujours le monde des esprits. Mais problème est ça toujours que au côté coup faut sécui mais aux yeux de délivrance cité. Tant que tu as la délivrance est la base de la vie chrétienne. Pour être un bon chrétien, ça demande il faut que quelqu'un qui a pris la délivrance dans sa totalité. Si quelqu'un a pris la délivrance, lui a la famille que quoi ya, mais bien que la famille que quoi ya, bas sentiment na et que quoi ya, l'isumu et que quoi ya, et Christ quoi ya, au vent de la katina ya. Et mais on a boire qui qui est. Et ça m'basse comment tu combata rapide pour que de bombaye. Au bon temps baki na ba lien o esali mabe ça na mutu na yo de lien là ata okoli ça peut compliquer votre vie. Au bon temps baki oyo zo mona lelo et sali makambia de yote ba sacrifier ka yo déjà vie na les déjà vendu vie na les déjà sacrifié vie na les c'est kama ki mboka bolili mukolo yo bota baki me bien aimé mais quand on vend au kanisa est-ce que ça la maman moko ko tuko bota mwana na ye sans que bakata mutolo. Mwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi Kolabye mapapu masope mafuta Toko kesitana longo na Nzambe oyo mabenga na makoni Jésus. Shalom peuple de Dieu à Mokili Mobimba Nzambe à Pambola Bino za toujours lokola mon mesano ya bino ndeko le prophète Josué Kitula Monongo Nzambe a pambola bino soki tokotuko banda boyete sanke tolo batali lo bamoko et pa Nzambe oya sali grâce que to mona na lisusu Nzambe merci pona bola mopengolo na yo osali lisusu que to kutana na peuple na yo bénir tout le monde oya za kolanda émission oya za la béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth de tolobi amen. Nzambe ya lola a pambola bino lisusu koleka na kotuko banda émission te sanke na pambola bana na Nzambe no surtout ya mokili mobimba Nzamba mona yo lisusu pasteur Tiffany Nzamba mona yo musala malam vraiment eza ko sepelisa biso ko la pambola yo na koti kozanga te ko pambola la servante de Dieu Sephora bisa Nzamba pambola yo mama Israël Muka Nzamba pambola yo mama Jackie Lukota Nzamba pambola yo et mama na biso Karine Kasongo, Anne Kasongo, Nzambe a pambola bino et tellement bosa ebele Nzambe a bosanate maman Eliane Nzambe a pambola yo et la maman Clarisse aussi que Dieu vous bénisse tout le monde et sans oublier ma petite sœur propre Olive Nzambe pambola yo Nzambe a pambola bino boyebi toujours ngana lobelaka toujours le monde des esprits na lobelaka toujours o ezali base ya délivrance na lobelaka toujours sur la délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, voyez na se na mokili ndenge toza boye eza na bato belé on ngana le baka toujours que mutu akotuko ya aleki na télévision alobi ke na kufaki na se kwaki eza nango malamu mais problème eza toujours que okoto kufo sekwi mais aux yeux de délivrance cité okotuko sala na moni bato belé baleka na ba télévision ba pesi ba témoignage na kufaki na se kwaki boye boye lelo tozoloba bazongeli vie moko boye et ça ne belé bato mususu komona l'équipe a pesi témoignage na kutana ki na Nzambe et akutana na Nzambe bien sûr bato nyoso to amoni ka kutana na Nzambe à la fin de compte oyo surtout ka montaza na lieu de repos to moni ba témoignage bato belé mutu mususu a pesi témoignage bato bamoni ke mutu abongwami à la fin de compte to yo komona ke mutu ngo azongeli na vie moko boye et mabe etikaki et là tie lisusu donc yango na zomona to le baka chaque fois au continue ko pesa témoignage au continue ko lobana yo au continue ko teya au continue ko prophétiser au continue ko sala ba miracle belé belé mais tiens na motu na yo
ce qui moto a vu délivrance cité nazo tellement la miracle était nazo tellement témoignage était mais nazo oloba bien que elingo le batem mutunyo soit sali miracle même Jésus Christ le baki yango que boko sala ba miracle mais na tango suka na rwanga na bino na oloba ke na yebi bino te to oloba ki batum susu ba oloba ke to salela ki yo to serva ki yo ko la oloba ke na yebi bino te c'est-à-dire quoi tant que tozo oloba la délivrance est la base de la vie chrétienne délivrance ndezo sala ke moto azala libre parce que lelo même la carte ya mokili toza komona que ba chrétiens bazo sambela mais ils sont pas libres or que le moment que moto aza libre ne dis pas que tu es délivré et le moment que tozo loba que cet homme il est libre Jésus-Christ a rendre moto ana libre c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris la délivrance dans sa totalité. Vous savez si quelqu'un a pris pas la délivrance dans sa totalité il ne peut pas dire que je suis délivré, il ne peut pas dire qu'il est un bon chrétien. Pour être un bon chrétien ça demande il faut que quelqu'un qui a pris la délivrance dans sa totalité et mon toit délivrance la carte totalité de Christ akoya ko vendre la carte na yo et on conjuguer verbe au Paul le baki si je vis ce n'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est-à-dire si quelqu'un a pris la délivrance loi ya famille que quoi mais bien quoi famille que quoi bas sentiment na et que quoi ni sumu et que quoi et Christ akoya ko vendre la carte na yo et le moment que Jésus Christ akoya ko vendre la carte ya vie ya motoana au romona que nyonso la carte ya motoana et que tu changer mais bien dans le Seigneur et ça na ndeko moko na banti boso kolanda ba image ba beta ki mbasu ozomona image wana ndeko ba beti mbasu moto beti mbasu c'est un chrétien aussi et ça ndeko na mo to tanga conversateur ndeko na yaka koti bonganga abwake ni ndeko na mbasu et mbasu wana abwake na kiye et ça comment tu combattants rapide pour que de bombaye mais zambe ya délivrance zambe auto sale la ka et na zaki kaka ba service to sale ba service et mbasu et longue yango boso mona même la sœur aza ko témoigner to la dans ba image ya ndeko yo samba bikisi na mbasu. Shalom bana zambe la pesi longo te na ko ya zambe ya papa na nga je suis qui tout là wa mono bandeko na ngai nazalaki moto moko oyo nayokwami mingi na bitumba makasi bitumba ngo bakwakilanga kaka mbaso ngo bakwakilanga kaka na awa mokolo ezalaki na ngai ya kovimba makasi nabengi papa na ngai nayebisi ye ye akomaki kutu te atindika maloba bondeli atindi yango bakopesa ngai na antibiotique na meli lerka na bandi koutilize huile wana na bandi kopakola dans 3 jours ebandi kokita esalaki signe oyo nyonso ezalaki signe maputa ezaka maputa ya minene ntina sempa na yo sutu oyo nyonso to esalaki baputa me baputa ngo esalaki te baputa ngo emanifestaki te alors kaka komela kisi wana kopakola kaka prière ti lokolo ebomoni kiti ya liboso babetaki ngai ya 3 jours ya nyoka oyo babetaki ya nyoka wana ezalaki na bika te motema pasi deuxième fois troisième fois bokomona na baimage ndenge mbasu wana ndenge babetaki ngai ndenge esalaki na baimage sikoyo mpo ekiti yango wana ezolongwa sikoyo nde baposo yango ezolongwa na makolo baposo yango ezolongwa awa nyonso to elongwaki etikalika awa ndenge ozomona ezolongwa alors nzambe ya papa na nga asalinga bikamo mpe azokontinue kosalela nga bikamo po ete lere nyonso to bazobundisa ngai nazobimaka ya molongi mpo naza na se alliance moto moko asala alliance na nzambe ne ya makasi yango nazosenga bandeko na ngai na se alliance papa na biso je soki tula makambo malamu ezali soki mpo na yango te balelo naza na fi te naza momo te po eloko bazosala nga ezosala nga ka ba 3 jours mpona kota mabele me na nzambe wana yango naza vivante okomona na baimage kaka oyo ya pasi wana okomona ndenge lokolo evimbaki ndenge ekomisi koyo merci nzambe ya papa na
mariage ce qui tout là abattre la vie. Oui, mais bien aimé, il y a un autre chose qu'on va toujours. On y est ce qui nous passe des différences. Dès que vous trouvez l'image, vous avez bêti de qu'on a un bassou, et ça nous doit assembler la carte. Et ça t'est assemblé la carte. Donc, au moins, la carte, il porte le nom de Jésus. À ça, on parle de ma camarade sur Massia. Mais la carte, azina délivrance à soloté na kati na ye aza maudit na kati na ye aza moto à laquelle ami mabe mais bien dans le Seigneur yanga eloko toza koloba chaque fois oza obligé ya koluka délivrance à vie na yo oza obligé ya koluka délivrance à vie na yo et naza kolobela toujours moi oyo mobimba ane oyo mobimba tie si la biso naza kolobela toujours sur le fondement toza kolobela sur la fondation. Et pourquoi je voulais parler sur la fondation, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parce que Kobotama ya mutu, nde ezali base. Kobotama ya mutu, nde ezali base ya vie ya mutu. Kuta kobotama na yo, soki lokola ke obotamaki na balie oyo ezali ya mabe, tia na mutu na yo, de lien là, ata okoli, ça peut compliquer votre vie. Ça peut amener votre vie à la mort. Toza kotanga mukanda. Nous avons Mokanda dans Ézéchiel chapitre 16. Et dans le cas de Mokanda, il y a Ézéchiel chapitre 16. Nous avons Zamba Sakoloba dans Ézéchiel. Alors, le Fils de l'homme fait connaître à Jérusalem cette abomination. Zamba Sakoloba Komoko. Sakoloba Ézéchiel. Ézéchiel, que n'est pas l'Issa Israël pour Jérusalem. Oh, il y a une binde dans la yango. Mais bien aimé. Oye que ça me bat Moses à zoye baté abotami mais abotami na mbindo mutu Moses à zoye baté makambezo simbaté na kati ya vie les choses ça marche pas parce que abotami na kati ya abomination mais bien aimé yokana le balelo comme Moses oye que ça na mutu Moses oye abotami na kati ya abomination sorcellerie makila na ya ça ko porter sorcellerie mutu wana akonti ko bota bana na ye bana wana na motu na yo pom moto pesa ye kindoki ata ye moko mama le sek bino kindoki te mais le kola na kati makila na yo oza kotambola na makila bondoki tangu yo boti bana na yo bako riske babima na kati makila wana ya bondoki e makila wana ya bondoki pom moto lesa bango kindoki aza na droit lisusu asala makambo ebele te akolizwa kaka mosuni apesi mwana wana omona miso ya moto efungwami e moto na kati na ye abotami na kati ya abomination na kati ya makila na ye tia na motu na yo motu wana même libala et que comme passi via mutuana hormone que batu maintenant âge na ye batu mingi babali batu mingi bakei mais mutuana tu verras peut-être il est en train de prier il est en train de chercher Dieu mais hormone peut-être mutuana jusqu'à présent des choses ça marche pas ça montre que quelque part il y a l'abomination il y a l'abomination rien ni ce qui monte laquelle ami babé ma belle je sais côté on te sera ça maudit ça maudit alors samba sur le ban Ézéchiel alors tali samba Jérusalem tali ça Jérusalem ayeba abomination na ye ayeba abomination na ye ayeba abomination na ye il y a d'autres personnes le coup que vie na ye et ça peut tomber la malade pourquoi parce que la malédiction abotami na ye abimi na libota eza déjà maudit abotami na libota oyo eza déjà kelaki na mabe ebotami na libota oyo moto moko ozatikali kokende liboso mais bien aimé tu peux être à l'Europe malédiction kotu kolanda yo tu peux être à l'États-Unis tala motu na malédiction kotu kolanda yo na yebe eza na ndeko moko oyo nauti kosala délivrance kala te awa ndeko wana na kati ya famille na bango basalaka na système babaki ntshudi c'est un système de mais nous devons comme le Kamoko et c'est là qu'il y a bala mais tant que nous bala baki tu dis réclamer qui dit non on continue bala tête sans que personne soit droit la mission et quand nous devons retrouver Kangaï mais c'est la vie non il y a deux choses soit obéir na Zambé soit obéir na baki tu dis. Et il était censé avoir au Kangaï, à la binda qu'on est saté. Mariage salemi. Nous devons se mettre là-bas pour aller en Europe. Quand on va comme en Europe, nous on a eu un droit, il y a qui tu dis. À comme
akomi kolanda ndeko ti l'Europe abanda koestilise ye abandi kolanda ndeko kino l'Europe libala esalaki bango malamu libala ekomobeba kini esangi mobala lisusu kosentir mwasi te mobala alingi lisusu kosentir mwasi na ye te baye babengi ngai papa ata makambo ezoleka awa ntango tokonsulte nzambe nzambe aye kotalisa ngai deja mobala esakimi mwasi atiki mwasi kaka ndenge wana nazemi natoni se pendant la nuit ozo komona ndenge nini expliquer nga papa ntango nazolala nazomona mobali moko chaque fois akoya kovisite ngai mais bien aimé tiana motu na yo là où est l'abomination ntango obotamaki na liboto okutaki déjà l'abomination okutaki libota déjà eza na mbindo mais bien aimé soki oluki na délivrance na yo te tiana motu na yo fondation ya moto eza nini fondation moto ezali famille na ye fondation moto eza nini mokolo oyo obotamaki ezalaki déjà na fondation oyo baétablisaki mokolo oyo obotamaki na kati ya famille oyo bimelaki okutaki déjà fondation moko ezalaki établi mokolo oyo obotamaki okutaki déjà basaleli yo fondation mais bien aimé landa ndenge très bien oya ocomprendre que non obasaleli yo fondation oyo oza kobona eza makambo ya lelo te oyo ozosentir eza vi ya lelo te oyo ozosentir eza makambo ya kala kobosana te kobenga biso na numero na biso toza na RDC 081 41 88 012 yango wana bozolanda bazomona baimage comment que la délivrance et ça c'est la carte église la restauration des brèches bolanda na ba image oyo botala na ndenge ni samba sa ko délivrer bato la carte église la restauration des brèches na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça là boy moi naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nakosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme na boyete bandeko na baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sungayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la combo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux.
Merci. On a mon nom, les image. Oh, il y a ma délivrance, c'est celle de Malakatia, église. Mais bien aimé, ce qui dit, verset 3, nous avons toujours en Ézéchiel chapitre 16, verset 3. Yahweh Sambazobati, ainsi parle l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, à ta naissance, tu étais Tokatina Luana. Mkola zolo bazipona tina ya origine. Origine ya mutu, yango tozolo ba fondation. Mais bien aimé, mukolo monta maki oyo zomona lelo, ezali makambu ya lelo te. Ba sacrifier kayo déjà, vie na ezala déjà vendu, vie na ezala déjà sacrifié, vie na ezala teka maki na mboka bolili, mukolo yo bota maki bien aimé. Lelo soko soko sa prière, tu peux prendre le temps de prière. Mais si tu sais pas, et là on nous ont comme là on a vu, soko yebite, bitumba ni nous ont dans la vie na yo, mais bien aimé, aujourd'hui on bunda bitumba la kati kati, soko lengi, Bible ezako le balabiso, nzete nyonso tata lona kité, et que ça l'a déraciné. Et mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi balobi que ça l'a coupé? Mais balobi que ça l'a déraciné, c'est-à-dire, il faut c'était wana, et ça l'a déraciné, pour bandana misisa na yango. Il faut ça l'a déraciné, pour bandana misisa. Mais bien aimé, il faut pour on soit délivrer sa vie na yo, il faut on bandana na origine na yo. Il faut bandana mukolo yo botamaka. Et ça na makamponi de mekaka mais bien aimé dans le Seigneur. Yo kala biselo komoko. Tant moi na so botama, et ça na makambo lekaka. Tant moi na so botama, et ça na ba réalité pasaka. Parce que Bible ça encore bana biso. Pharaon ça encore donné na Israël. Alors bien le komoko. Alors que bana nyonso tu Israël. Ce qui aye ko bota. Bo monya boti mwana mobile. Boboma mwana wana mobile. Ce ka boti mwana mwasi boti kaye. Mais bien aimé, kanisa et ça ordre o epesa maki na ba femme sage. Que tango o bana basi basela ko bota ba Israélite. Ce qui a beaucoup de mobile, moi on a fait frère bon baye. Ce qui moi moi aussi botikaye. Mais bien aimé, la même chose aussi. Mukolo yo botamaki. Le jour que ta maman t'a mis au monde, le jour que il y a naissance na yo, mais bien aimé, il y a message na makambele kaka. Et ça va cérémonie ça les maka. Peut-être yo ça là qui bébé. Il faut yeba. Mupa yambaka yo mutalboso la mokili. Tango yo yaka. Malebani na lobaka. On regarde autour de temps vous le prophète à ça koloba. Na ça expliquer yo. Ce qui le corps que banduko duka délivrance na yo na sema yango te o banduko duka délivrance na yo na origine na yango te mais bien aimé attention sabela ce que yebi ko duka délivrance te tu peux chasser des démons il faut kutana na moto nous sommes baissé grâce il y a délivrance yango na benga biso 081 41 88 012. Et pour que moto a délivrance na ye ya ko motama nzamba pesa kingai au moins na 67 sujets de prière 67 sujets de prière oyo moto fa landela yango et ce qui nous talandeli 67 sujets de prière on a mis surtout dans la délivrance na ye tant mosusu ba ko tsoma bon côté aussi déjà délivrance à fin na yo 67 sujets de prière. Pour que moto soit délivrance, il y a que botama, il y a naissance na ye. Il y a des gens qui ont dit que non. Mukolo oyo botamaki, mukolo makambo bandaki, mukolo oyo botamaki. Mais bien dans le Seigneur, comme on a été, oyo somona comme on a molelo, non, comme on a monté comme lelo, et ça mukolo oyo botamaki, de makambo bandaki. Le bana ngaron amen. Mais na zolo bana mutumoko Yesu Masia. Au Bikisayo, la journée à l'élo. Quand on a des missions, vous vendez ça, vous partagez en gros. Le ban a bandé que non, l'andana matin à prophète de Josué. L'andana matin à prophète de Josué. Kabola, on va partager. Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous aider. Mais bien aimé dans le Seigneur. L'andana on a sur le banayo. C'est important. C'est très capital, mais bien aimé dans le Seigneur. Comment tu as dit que tu m'as cambo? Kobota malonde sa basa makambu ya ozo mona lelo kobota mana yo
yango déjà base ya kolela na yo kobotama na yo yango eza base ya bana na yo kobotama na yo nde eza souffrance oyo oza komona lelo oza konyokwama yo ozokanisa ndoki nani mokolo yo botami oyebi makambo esalemaki te nkolo alobi lisusu awa soki tokiti tangaka yango très bien nde moto nazoloba te na verset 3 nkolo alobi tu diras ainsi parle l'Éternel à Jérusalem par ton origine, à ta naissance, du pays de Cana, le pays de Cana, ton père était un Amoréen. À ta naissance, le jour que tu m'as quitté, ton nombril n'est pas a été coupé. Tu n'étais pas été lavé dans l'eau. Mais bien aimé, à ta naissance, au jour où tu quittais, ton nombril n'était pas été coupé. Donc, nous colons botamaki, nous tolo. Mais quand nous confondons de canessa, est-ce que ça, la maman va retrouver bota moi na ye, sans que ma carte mutolo? Est-ce que nous pouvons retrouver comme ça 10 ans sans que ma carte mutolo? Vendre même des gars au canessa. Et ça pratiquement possible. Dans la yebi, quand on moi na zobotama, et ça la kaka mukoloana, nde bazako za mutolo ya mwana, bazako kata yango, même kola zolo babi, mukolo oyo botamaka. Mutolo na yo bakataka yango te, bakabolaka yo na cordon ombilical ya maman na yo te. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré que tu as grandi, Dieu parle sur le lien. Alors bazako le sur le lien. Alors bazako le pona tina ya singa. Ouais zako sangisa yo na batu. Ouais zako sangisa yo na maman na yo. Ouais zako sangisa yo na tata na yo. Ndem kola zako le sur le cordon ombilical. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alabika mukolo yo botamaki. Cordon ombilical na yo bakataki yango te. Mutolo na yo bakataki yango te. Tilelo oyo. Mais bien aimé, ça montre que votre problème est wuti kobotama na yo. Nkola le biki bakabola ki yote bakata ki ambote mais bien de lelo ozo monda baninga nyoso tu basane sengo mais yo sengo zate mais bien mais na tango to kontaka na kolela na tango ko kenda ko tamsa makanisi na yo na place que o banda ko lukaka problème est où tu as plus mais bien mais comment ta mana yo créer ba problème le cas de délivrance ça finit yo chercher la délivrance mais bien même les pasteurs bazo souffrir loko oyo même à Salah Zambé, les bazos souffrent le loko oyo. Batebelo au monde avec la télévision, il n'est pas délivré. Batebelo bazos le la radio, ils ne sont pas délivrés. Mais bien dans le Seigneur, la délivrance c'est sa base. Ce qui nous donne une délivrance, c'est ta bouquin de l'eau là. Même Jésus-Christ est sur l'eau, tu ne vas pas partir, tu vas rester. Parce que si nous dans une délivrance, il devient libre. Tout est changé dans la carte de Moutouana. Tout ça va changer. Et il y a façon d'être naïe. Nous soyez pour vivre pour moi non il y a seulement un col à rentrer moto libre mais bien aimé au colis singawan ils ont déclaré yo cordon ombilical il y a maman na yo ils ont déclaré yo cordon ombilical il y a coco na yo ils ont déclaré yo cordon ombilical il y a pas génération ils ont déclaré yo c'est-à-dire ceux qui maman a boti yo cordon na yo et katanate c'est bien maman ne peut pas katanate il y a maman a boti kuna pe katanate il y a maman kuna pe katanate quand yo yé on bota bana na yo ça la mutu na yo malédiction il y a 4e génération et ça va risquer du maman même na bana na yo. Quand on a la 4e génération, quand ça rappelle 4e génération, malédiction est stylée. Non. Malédiction, quand tu soit premier là. Ceux qui m'ont talqué là, on a des différences cités. Au bout de banana yo, au lequel on a des différences cités. Banana va tirer la malédiction. Au bout de bailler. On tire la malédiction. Qu'on a pas pour la vie, non. Nous devons faire la machine à ce qu'on a dit, mais thème la mission se continuer. Tout ça, on le met la pour la tine et je sais que tu vas continuer thème la mission, les missions et les mêmes émissions, tu vas continuer et vous verrez comment Zambé
aza kosala makambo yango wana me bien aimé luka délivrance afina yo continue koluka délivrance continue koluka délivrance parce que délivrance lelo tozomona moto nyonso tu akomi kodélivre bato moto nyonso tu akomi koluka moyen non tia na motu na yo eza na bato babengami kaka mpona mosala ya délivrance mpona kobimisa bato na kati na boloko ezamba azanga te kopambola bino nyonso tu tobosani te kopambola ndeko Yves na nsima machine nazomona le pasteur Josué tobengaka ye gardien du temple donc nzambe apambola ye nabosani te mwana na ngai na rose pongo nzambe apambola yo vraiment ntoyi ya papa merci que Dieu vous bénisse ciao. aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete